Attitude nini oyo ozalaka nango tango ozelaka eloko moko kouta epai na Nzambe. Parce que faut toyeba ke attitude na biso ezalaka ekontaka makasi na mama oyo toza kozela exaucement, tozozela solution moko de la part de l'Éternel. Donc ezalaka na attitude moko oyo mutu esengeli azala nango. Yango moni baisaka biso nyonso ke non. Tango ozo sengelo ko epai na Nzambe esengeli o manifestaka tango nyonso kondima. O lakisa kondima ke ozana kondima. Ke loko oyo ozo senga. Ata munene nango ndenge ezali. Ata mulai nango ndenge ezali. Ata dire ya bane oyo ezwi. Problème na yo ekoki kozwa solution epai na Nzambe. Tango yo ozo croire, tango yo ozana kondima, yango mutu ezo pesa Nzambe accès yake a répondre na problème na yo. Bo remarquer, Yesu masi atanga yaki na kati na mokili. Batu o Yesu asalelaki bikamwa. La okomona ke bango nyonso bazalaki na kondima. Soki totali mwasi oyo azalaki kotanga makila pendant 12 ans. Eza, soki azwaki solution na problème na ye, c'est parce que adoptaki attitude moko, position moko ya zaki nango zaki ya kondima. Ke, ata maladi nanga esali bambule ebele oyo esali, Nzambe aza capable ya kopesa nga solution. Nzambe aza capable ya ko arrêter hémorragie oyo esalaka nga. Nzambe aza capable ya kokata makila oyo. Peu importe durée ya bane. Bien sûr, na tamboli bisika ndenge na zwi lobi kote. Mais cette fois-ci, je crois que soki Yesu alobi likambo, to soki na simbika kate lamba na ye. Du fait que na kat na ye eza na nguya, na kat na ye eza na puissance, na kat na ye eza na dimension o ezali extraordinaire. Ngai soki kaka na simbi elamba o ya lati na kozwa guérison na maladi nanga. Tomoni ke mwasi wana tanga kendaki kaka kosimba Yesu abalukaki alobi qui m'a touché. C'est parce que Jésus avait senti la foi. Yango alobaki na ye ke non, ta foi t'a sauvé. Donc ondima na yo e bikisi yo. Ezala Bartimée soki ke amonaki, soki Yesu afungolaki misu, c'est parce que Bartimée asalaki nini ataki kondima. Ataki kondima epai na Yesu Masia. Ataki kondima ke soki na beleli Yesu makasi atane batu baza ko empêcher nga batu baza opekisa nga, mais soki kaka na simbi Yesu Masia makasi, Yesu akobikisa nga na misu oyo. Na misu oyo Yesu a capable akosani na kofongola misu nanga pona mona. Tomoni ke Bartimée ataki kondima e kondima na Yesu alobaki ta foi t'a sauvé. Donc au moment que la majorité ya batu oyo Nzamba salelaki bo bikamwa oyo Nzamba salelaki bo lam baza batu oyo kondima na bango nde mutu e baki na kobikisa bango kondima o bazalaki nango. Donc ba mona ki susu gravité ya problème na bango te, ba mona ki lisusu munene ya likamu na bango te, ba mona ki nguya na Nzambe. Comment est-ce que Nzambe aza capable ya kopesa solution na likamu na bango? Comment est-ce que Nzambe aza capable ya ko guérir bango et eloko nini salemaki guérison ekotaki na kati na bango? Yo pe soko zana posa ke likambo oyo zanango, situation oyo zanango, eloko etungisaka yo wana oyo zanango, soko zana posa ozwa eyano nango, zalaka na kondima. Tika komona munene ya problème na yo. Mona ke problème na yo eza mukie. Ata yo moko vraiment otalo lobi, oyo pe likambo modèle eza, bane o likambo ezui. Est-ce que vraiment na kozwa solution? Moi je viens te dire aujourd'hui que crois seulement. Crois, comme la Bible nous dit que crois et tu verras la main de Dieu. Crois et tu verras la main de Dieu. Donc, yo problème na yo ezaka ya kondima. Taka nde kondime pai na Yesu. Taka kondima ke lo sambo no sala kanzamba koyoka. Taka kondima ke nzamba kopesa solution na problème na yo. Taka kondima attitude na yo ezo konte makasi.
ezo compter makasi na tango zo senga nzambe eloko na tango zo zela eloko epai na nzambe attitude na yo ezali ko compter mais soki yo oza wana kaka komona kaka monene problème na yo soki oza wana kaka komona ke likambo na yo ekotikala kozwa solution te so ozomona kaka te problème na ngai eumeli mingi problème na ngai edire déjà donc soki ozomona kaka monene problème ozomona kaka impossibilité ya situation sache-le ke na position wana nzambe akoki kopesa yo te parce que nzambe ntango azopesa yo eloko aza na besoin ke attirer gloire na eloko oyo apesi yo nzambe aza na posa ke yo bana kotatola monene na ye na nsima ya eloko oyo apesi yo mais soki na kati na yo oyo ozodute soki na kati na yo oyo ozocroire te eza impossible mpo nzambe ayebana kopesa yo yango nzambe apambola yo attitude na yo ezokonte makasi liboso na nzambe. Que Dieu vous bénisse.